mbote batata ba mama bandeko ba oya biso ba oya balingaka sule baoba ba mbote na bino ebele bisika bizui bino ba shalom vraiment na ba homme de Dieu ba oyo nyonso balingaka sule baoba ba bonsoir ba bonjour ça dépend nini okolanda sule baoba wana ndeko na bino moi si simple kaka oya yaka kosala ba analyse liboso na bino pona toluka solution pona tozwa kimia bisika bozali ezali la danoise vraiment bandeko na biso nyonso oyo balandaka biso bo s'abonner ebele na sous les baoba respect na ba chef coutumier na biso yenge na bundu ya Congo na église ya PV ya Longo to bosanité boboto bondeko na bandeko na biso ya catholique to keipe kuna na bandeko na biso ba musulman ba salam ebele ba salam alaikum nzamba lola amona bino bisika bizwi bino sans tarder bandeko nanga to yeka kapote to la musa conscience na bino to yeba quand même vraie version oyo famille ya ndeko na biso ya mwasi basili ko sala interview na bandeko na biso ya Congo pona to yeba vérité ezalaki wapi surtout to yeba vérité nini oyo ebombamaki pona nini ndeko na biso ya mwasi afilmaki likambo wana bandeko ko filmer likambo wana vrai version nango yango bokolanda boza pete nazotiela bino audio bolanda yango attentivement bokoyeba vraie version oyo ndeko na biso afilmaki likambo wana pona nini afilmaki likambo wana et puis nani mutu a publié likambo wana na ba réseaux sociaux bolanda yango très bien na suka na kozonga na kosala conclusion et kozala malamu surtout vraiment bandeko nanga bozo attention pona to yeba nani abimisaki video wana à partir ya kolanda audio oyo boko yeba yango bandeko nanga boza pete malgré eza à peu près ba 15 minutes mais bolanda yango eza bien en tout cas tokei bolanda na bando tia ba commentaire pona ko pesa ba argument na likambo etali audio oyo bolanda merci aiba nzongo awa aiba makambe bele ya awa nazana ndeko ya pati yemoka ko se présenter azanani na libota ya pati bubuya. Bonjour maman. Bonjour. Na libota ya pati ngai nazali mwana liboso na bango tozali 12 boza 12 oui. Bon Pati azali ndeko na biso ya mobali oyo asili kokufa na Norvège oyo bino nyonso bomoni video na ye 5 ye akomi 3e garçon na 2 filles donc totikali 8 donc surtout lani bo na bokebi botikali 8 na ndenge expliquer biso awa ba papa côté maman na papa ya Pati baza en vie ou bien Zamba benga bango déjà. Bon, Zamba sa bengi bango, papa ndi akufaki liboso na 1984, na 2009 maman pe aye kukufa. Voilà. Za mukano nzambe toujours. Alors maman to mingi parce que ba bengi biso za musana biso to kanga maboko te to ko lukabino pour toujours ma information à la source. Tout le monde va vidéo etamboli Pati ndenge azokata mutema asanzi makila tout le monde moi ça zo filmer avant to kotana na ba détail wana sango ya liwa ya Pati Lubuya boyamba kango comment et puis komela kibino na mama nini na informa kibino c'était passé comment sango ya Lubuya Pati ngala ju yango na mardi na 5h du matin. Mardi na 5h du matin. À 5h du matin. Pour na koyeba ke ya belu bia zala ikobela na yebi yango te. Atikali kobela te. Na yebi na makambo kobela te po na tuna ka mwana yanga ya mwasi aza kuna na Paris. Bokuta na kana noko na yo toza na ye. Bon boye bisaye abenga ngaka so mama na yebisaki ye. Mais ye patikala na nkubela. Oya zolo bazali grande sœur ya Pati yana bango liboso. Lisolo na zaki na ngopona ngana ye. Mais la grande surprise, mardi wana na 5h du matin, na moni leki o ya landi, o Pati Lubuya alandi, aye na kolela benga na téléphone, tango na tuni ye, ozolela nini, o te pasteur kufi. Ah, pasteur kufi, maladie.
ou bien problème nini akati na 6 heures ayawa bango nyonso bazolela na mwana ne ya mwasi akoti epa na nga na 6 heures moleka mwana ya If you have existing medical Sorry. conditions or you're over 50, Eza go to mwa publicité kotaka medicaltravelcompare.co.uk. bozala patient. azali awa azala pe awa te avandaka te avandi na famille ya mama na ye epa koko na mobali mama ya mwana wana mpe akufa atika ye na 8 ans soki na bosani to bie 10 ans mwana nga kokoma na age nini akokoma na age déjà grande fille aboti mpe ayebana misato okay azalaki awa akei nanu lokola akino bongisa bana na ye comme ça tolalaka ne kaka yango liwa ya mwana na biso elekeli nga kutu malamu kutu abela toyebeka azobela tolobiki azobela kasi bino bato boza na poto moto akoko kufa ka mbala moko briske par quel moyen po baambulance eza sur place bamédecin bazali sur place baza mpe ya koluka te epuis mboka ye akufela eza mboka eza kotraite bato ndenge esengeli bato bazolongaa na afrika bazokende na genève bazokende norvège esika azali bazozwa traitement bazobika me moto akwei tozomona kaka filme ndenge azobaluka na mabele wana na ndenge moto akati motema alo elekelinga mingi elekeli mingi avant napesa micro epai ya Sarah Tola oyo tozane ensemble sur même le plateau maman est-ce que mwasi oyo bazalaki ensemble na pati ndeko na biso atiki biso ye moto ainformaki bino ou bien parce que ye moto amonaki ndenge makambo ezosalama ndenge moto azokufa ndenge moto azokata motema bien que émotion ezalaki te tokoya wana mais est-ce que azwaki quand même courage ou bien idée wana ya kobenga bino ou bien boyebaki information ya liwa na bandeko mosusu te na ye moko mwasi ye moko mwasi ye moko moto abengi leki na nga oyo pati alanda abengi alobi pati akufi ye mpe mbala moko abengi nga kote boye mpo ye avaye na debonome alosikoa ntango abengi nga na 5 heures wana bato nyonso na ndako bazalaki émotionné moya kosala so ezalaki te bango nyonso baye kokóma na 6 heures mwasi moto apesi biso information eza motu ya libanda te membre ya famille moko te mpo mboka ye akufe na norvège motu moko ya famille aza kuna te d'accord napesi miko epai ya Sarah Tola masolo eza vraimen osowana mama toyeba nano makambo yango ezalaki nde nini comment est-ce que pati ya ndoki kobela est-ce que mwasi wana aza à la base aza l'auteur ya liwa ya ndeko na biso pati Sarah nazongisi le micro. En tout cas merci beaucoup Mike Lokamba et maman question na ngeza boye na moni otolobake akufeli na Norvège donc tolobake azaki résider na Norvège soit bakendaki vacances ou bien za voyage mokaka bakendaki bon nanga na bino na kokoyeba te lokola bato batambolaka poto balukaka na yebi place wana nayebi te mais nayebi ke yakene Norvège alandaki nde mwasi wana bamama batata bandeko mwa publicité kotaka kaka bino boyebi bozape te makambo ya malamu mpenza eza koya bozape te nde esika libota mingi ezali mais mpona koyeba te aza résident na Norvège bien nayebi te komona video ya petit frère na yo na boxer azobundana na okufa mwasi azofilme atindelaki bino ye moko to bato kaka ndenge bareseau sociaux ezotambusa bavideo to ye moko moto azwaki video atindeli bino te ye moko nde afilmaki yango atindeli biso ko tozalaki na ide te ke akoko kotinda image wana nga nalobi na mwana oyo atindaki mwana aleki na nga mwasi ayaki na sango matanga nayebisi ngai bokamwa te nzambe aza malamu mpo batindela bino video ndenge bazotinda yango seke nzambe azorevele eloko moko na makambo oyo nsima makambo oyo makambo so ekomonana ekoyebana nalobaki na bango bongo ntango bayeko nalingi na ntongo ntango batindi video nalingi mama kotala yango te ce n'est qu'après vers 10 heures nde naya kozwa ngai bolakisa ngai na ndenge ezosalama ntango natali namoni ke moto azobundana liwa mais pourquoi pas ntango ninga akwei yo kuti akwei minganga bazali wana baambulance il faut kowelesana na komema motu mais moto afilme biloko aza moto alibanda te aza kaka ye moko mwasi moto afilme yango
parce que eza na chambre na bango bon ate eza na chambre soki moto akoyi ye ezaka su ya mopaya te moto nyonso akotaka soki moto akufi nyonso akotaka esika moto azali mpona kobongisa ye mais nani azalaki kofilme moto oyo aza kobela eza ye moko mwasi mpo ngai namoni na kati wana bazaka bango mibale moto ya misato aza te tango banga nzambe nayebi te ye nde akozisifie malamu esika azali ye mwasi mpo ye moto atindeli biso message atindeli biso filme yango tokomi kokamba ngo ndenge ezoleka na bareseau sociaux nyonso grande sœur na biso poza yaya libota yaya baleki belinga na bengo grande sœur na biso ezosala pasi mingi ndeko na biso Mike Lokamba namoni atuni kombo te mponga nalinga plus kobenga mutu na kombo soko kopesa biso kombo na ngai ezali Kapinga Marie Jeanne Luboya do toza famille Luboya toza baluba en tout cas maman Marie Jeanne Luboya ngai présentement l'équipe mwana na esalinga vraiment pasi mingi mais tango atindeli bino video botunaki ete video oyo siko otindi yango mpona nini ya lobi ce n'est que lobi na butu azotomboka na mwana oyo atindelaki video alobi ke mpona nini bino bopanzi video yango na bareseau sociaux nyonso ngai natindaki yango etikala en famille ozotindela bato video ya moto ase akufi mpo tosala nango ni donc ye alobaki video wana atindaki epa famille donc eza video ya famille bamona ndenge Luboya azokufa nde na sansi wana ye alobelaki sikoyo bino bolukeli ngai makambo ngai nayebisi bato nyonso bazalaki na libota ngai bite bomitungisa te nzambe akotikala nzambe akoyeba kobimisa makambo ebatama liwa ya ndeko na biso mwana na biso noko na bino ekozala peut-être lokola mwana mwasi baomaki na Inde maloba nanga nalobaki lobi na pokwa bomai na Inde je me rappelle encore parce que na sala interview wana c'était Cynthia Vechel oui nde na sansi nalobelaki yango mais tala mpe lelo na ntongo bino presse boye nayebi bino te namona mpe bino te peut-être nakomona elongi na yo par télévision mais lelo namoni en personne. This is a Groupon ad. And this is where you live. Or maybe this is where you live. Is this where you live? Merci beaucoup maman Marie-Jeanne. Mutuna mususu ezali est-ce que bino famille ya ndeko na biso Luboya pati boyebanaki na famille ya mwasi na ye oyo présentement baza na ye na Norvège. Bon nga personnellement nayebi famille wana te mais leki ayaki na message bayebi famille wana na mwana grande sœur ne mususu nde bakendaki kuna mpona komonana na libota wana aswa bamama batata bandeko baoya biso avant to continuer lisusu audio na biso nalingaki to tia pe ba point sur les i vraiment accent ebele boyoki ndenge bandeko batuni ye ndenge nini video wana ekoti na ba réseaux sociaux soki bolandi yango bien ndeko mwasi aza kotomboka oyo afilmaki yango azali kotomboka parce que ye na bit na ya filmaki yango ezalaki ke atinde la famille pote famille bamona ndenge nini ndeko na bango azalaki kosouffrir avant akufa oyo esali ke bango moko famille mutu bazwaki yango batindaki yango mpe pa ya bato mosusu nde yango place wana ekomaki na bareseau sociaux mais bamama batata bandeko ezali nde likambo ya malamu te yango tozoloba na ntango nyonso boyebaka soki okwei émotion bi oza na émotion ya likambo meka mpe kozwa na contrôle ya eloko nini yo ozo kosala na ntango wana mobali oyo yo soki akwei ntango mosusu meme telefone na yo moko ya ndako okoyeba place eza te meme telefone oyo yo okoyeba te okozala troublé parce que balobi ke mwasi na mobali baza mutu moko siko ntango boza mutu moko soki moko akwei cela veut dire que yo pe okwei donc okozala paniqué okozala musuku tokoki komisubela na bilamba okozwa ntango mosusu ntango kutu ya kofilme te donc vraiment bandeko na ngai eza situation moko ya pasi toyebaka kolinga mutu na bosolo tolinga mutu te na mbinga na ye na mbongo na ye na kolata na ye
te linga mutu na mabe na ye na malamu na ye na nyonso yango nde esalaka yango nde epesaka vraiment bolingo me tomoni ke babolingo ya mikolo oyo ekomi babolingo moko ya bashik shek shok donc mosusu akolinga mobali kaka mpona sala epesaka ye mbongo mosusu akolinga mobali mpona aza shik aza kitoko na kopresente pa baninga moninga mosusu akolinga mobali kaka mpona basalaka baambiance me bolingo oyo ya solo vraiment oyo ndeko na biso mbi aza koyemba ye oyo vraiment nalotaki na ndoto ye oyo losambo efuti ngai bolingo wana vraiment ezomonana su mingi te na periode na biso en tout cas bamama poto vraiment tokolisa bolingo tolinga bamibali na biso ndenge esengeli tokokutana na basituation boye te epuis ka ndenge nayebisaki bino bandeko na nga bachecking kaka bacheck-up kaka ya banzoto na biso vraiment tolanda babeauté extérieure te mais tolanda baage parce que biso tozolanda beauté extérieure mais tozobosana age eza kopusana age na biso ezoconcorde lisu na babeauté extérieure te oyo ezosala ke tozomimona trop jeune soki mwasi alati mwa kola na ye azomimona kaka aza na 25 ans soki mpe mobali alati mwa pantalon na ye azomimona kaka aza na 28 ans alors que tokomi déjà na ba 45 ans ba 50 ans ba 60 ans alors vraiment toyebaka kotungisa badocteur na biso parce que baza wana po na biso po na tolandelaka basanté na biso vraiment bandeko na ngai ekozala eloko moko ya malamu to milengele malamu vraiment tolanda lisusu suite kala pete tozoshite na biso boza na se ya sous le baoba kobosana te mwa kopo no jus ya café parce que toza na matanga vraiment tolela ndeko na biso sous le baoba zo présenter vraiment ba condoléances na ye na famille éprouvée toza na bino elongo nzamba lola a fortifier bino tolanda vraiment tozala attentif ekomi nango na suka tozoshite dizange bakutana me ngai lokola ya na bango nazaka mpeshe nazaki na makambo ya prière question pour explication un peu claire c'est-à-dire que soki ozala te famille na bino famille lubuya na famille ya mwasi oyo ndeko na biso aza na poto wana boyebanaka ou bien bozalaka comment bando vivre comment des familles bayebanaka ou comment donc bande kotalana donc moi ma solo ezali ya tango kalate na il faut ezala na mois ya septembre ou bien octobre soki na bosani te 2018 nde ba famille wana batu wana bakena kokutana nga nazwaki ta kokoma kuna te kokutana comme présentation bakena présentation ya mwasi wana na septembre 2018 yebi mwasi wana voilà donc boyebani bakendaki kosala présentation et pas mwasi bayebana po baya kopesa misolo na bango po babala mwasi. Merci maman Marie-Jeanne Lubo ya kufi pati Lubo ya kufi bandeko na ngai pona to epanzanaki ebele bato ebele balobaki ke mwasi wana azali mwasi ya makangu azali mwasi moko bayebi na famille te mais bino moko boyoki mwasi oyo akufi bawumeli na mobata oyo bango bawumeli na mobali toyebi te mais eloko oyo basouligner ke année passée kaka awa na ba octobre awa ezalaki ke bakende kosala présentation donc oyo babengaka lokola prédote place mobali akendaka pona bapesa ye liste ya facture oyo ye akopesa pona libala donc bazalaki na procédure babalana donc mobali déjà akendaki asalaki déjà présentation donc azali pona tokoki kobenga ye susu teke azali mwasi moko ya makangu parce que yango wana nde eloko ezosala biso su pasi mwasi oyo déjà bakende kopesa prédote donc cela veut dire avant mobali akende kopesa prédote avant mobali asenga facture cela veut dire faut azala convaincu ke yo penza ozali mopanzi na ye ozali vraiment os de ses os yango nde mobali esalaka ke te nakende kohonore mwasi nanga vraiment est-ce que yo mwasi oyo basaleli yo makambo ndenge wana okoki kofuta mobali na yo na monnaie de singe ya ndenge wana ke mobali no na ntango wana azali na pasi yo ozali kofilme epuis na suka ozali koloba maloba moko boye ezaki maloba moko soki obande koloba ngo na ndenge ya émotion na sens ke bowumelaki te
comment atika yo ou bien bandi kolobango na kanda. En tout cas ndeko mwasi biso na sous les baoba toyebi ki ozali na pasi toko senga yo te o se justifier mais yo moko esiko ozali conscience na yo et la muka vraiment un jour oyeba ko se prononcer pona opesa quand même explication na population pona bato ebele baza ya kozoka to landa bande konanga vraiment bozapete eza ba analyse moko oyo kosunga yo na ngai vraiment tozala attentive. Merci na biso, merci na ba o nyonso bazolanda bo partager pona ko sauver bande kona biso makambo boye ete ya biso vraiment. Ba belle famille na bino, famille à moi si na bino bokendai ko se présenter. Ba yambi sangwangu ndenge nini? Est-ce que beaucoup tani? Est-ce que ba ye bazolo bani? Non, bango esengeli to banga nzambe. Po makambo esalami eza na Europe. Biso na bango toza na Afrique. Tango eloko ane esalami ni ngai ni bango ba yebi eloko te. Ah bon. Ba yoki sango. Mais quand même le même mardi na vers 16h bayaki ou bayo bokata te bino boyebi ka ba publicité ndenge langaka matanga yekozala ndenge nini topesa bango programme bayaki tovandi na bango mais mama ya mwana mwasi ayaki te po asako mukolo yango wana ayaki te bango mpe batelemi bakei biso nde totikali po toyeba nini tokosala mpona makambo ya lolaka matanga ngo ekosalama. En tout cas, merci beaucoup maman Marie-Jeanne. Namoni lokwa nazongisi micro pa ndeko na biso Mike Lokamba et tozo continuer kaka ndenge tozo loba. En tout cas, ezo sa biso pasi. Ezo sa biso pasi ti to se déplacer to au monde na famille à Pati Luboya. Nous sommes tous des Congolais donc ezo sa vraiment pasi. Voilà, merci Sarah Tola ndenge au passenga micro encore. Maman, bien que tu comme chité pour tout ces cailloux. Na pesi mes condoléances na nani na tous les musiciens parce que Pati fille musicien maman a tout le awa na otangela bino parmi orchestre oyo yé a travailler na matete awa na formule Chaka a travailler na Emilia Lias as la collègue nae puis riel sous donc mieux le côté talanga yebi toza bel et bien toujours na kati ya matete maman tisiko to solo li metoyebi biti nini te ou bien cause oye memi ndeko na biso na liwate Pati Luboya akufi na nini selon explication ya moi si l'air abenga ki bino ayebisi bino nini Pati abeli ayebisi bino nini Pati abandai kobela explication na ye ayebisi bino nini po Pati akata moto ayebisi bino nini ye natuni ye mutuna ndenge ozotuna ngangwana mobali na yo po yo mutu olalaki na mobali na ndako so lokolo olobaki mpe ke amati likolo ake kolala azalaki kobela probleme ezalaki mwasi alobaki na nga eloko te na place wana kaka nzambe nde ayebi mpo nga nazali na afrika bango baza na Europe bango nde bazalaki ndako moko bakabwani walobi te nga nake kolala walobi te natikali nazobongisa basani po ete elobi toza na déménagement esika tozali na place wana nayebi eloko moko te donc ayebi soka ke non mobali akwei abi na kaka ke ayoki eloko ekwei na kati ya ndako ntango ya mati likolo ake kokuta moto akwei na se ya kutaki dia na position ndenge alataki boxer wana selon inazo ba selon ye ndenge alobi na wakande c'est que ye moko soki natali bi kozala ayokaki etufuma ntango ayoki etufuma nde peut-être la milongoli bilamba ye moko avant ke alala mpo na ndimi te ke mwasi akozala longoli ye bilamba na leri ya yaki na ndimi te mpona kotala ndenge ya koyaki na se wana azalaki na position na se ye moko amilongolaki bilamba na ye po aza koka etufuma na sens wana voilà ezosa bamama batata bandeko baoyo ya biso en tout cas boyoki audio boyoki mpenza explication surtout balobi mpe ndenge nini ndeko na biso mobali batunaki mwasi alobi ke ndeko na biso mobali ayebisaki eke ye akei na ye kolala mwasi atikalaki na se parce que babandaki koprépare mpona bandaki balingaki ba déménager
mwasi alobi ayokaki eloko moko neti ekwei bon nde ayaki aye kokuta mobali na ye na position owana. Bon, ce qui fait que eloko ya monaki liboso avant benga soki ba ambulance banini a filmer pona ke alakisa na famille ndenge nini ndeko na bango akoyaki. Bandeko nanga version ya solo eza kaka oyo ke ye moko mwasi mutu ayebi yango et puis na mowei mutu akei. Mais eloko sule baoba akosenga bino encore ba oyo bakotala video oyo eza kaka tozo ko insister tokendeke komonaka baminganga ndeko na ngai avant likambo oyo ekweya, avant likambo oyo osufri tokei omoni munganga otalaka santé na yo, surtout soko okomi na surpoids omoni ke obandi okomana ba plus de 90 kilos, plus de 100 kilos. En tout cas bandeko na nga kosala gym eza bien, ozokende na ba gym esalaka bien makasi ekolongolo ba essoufflement ekopesa yo penza eloko moko motuya to mipesa valeur na banzoto na biso. Premièrement nzambe pa lobi ke banzoto na biso eza ba temple na ye, donc il faut tobatela yango, tokobatela yango kaka extérieurement te, koleta yango bijou, koleta yango kabelo, kosombela yango sac, koleta yango Versace, Gucci, Chanel, non. Ekozala peke to melisango pe kisi, ekozala peke to talisango pa bamunganga batala pe intérieur na biso, eloko pe kozala pe bien ke to kene pe na église to ke pe kotalisango spirituellement et pa basali na nzambe to kende pe koluka pe longi ya nzambe lisusu eza vraiment surtout yango nde eza eloko ya liboso bandeko na ngai. Mikolo nyonso kotika vino na maboko na nzambe, kotika yango na makila na Yesu, kotam koloba Yesu kita zwa makila na Yesu tam sopa kango na balabala tapisa kango na nzela oyo ozali kotambola. Bandeko na ngai ekosunga biso na makambo ebele. Bandeko na lingaki kaka nazongela bino lisusu pona toyeba vraiment vraie version ndenge nini ndeko na biso akweyaki. À vous les claviers, bokoma ba commentaire na bino bo pote kosto sungana na communauté likambo ndeko na biso ete ya biso pona mbala sima ekomate. En tout cas na lingi bino mingi bino bo s'abonner ebele na Sule Baoba, ba conseil na bino ezaka toujours bienvenue. Totikali mbala suka wane zalaki mama leki na bino mwana suka ba famille banza la danoise boti kala malamu. Vraiment tokutani mbala sima, ba gros bisous, bye bye, bye bye.